Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Bote mingi balandi émission na biso tozokende wapi na sepeli vraiment kokuta na bino ça dépend place bozali eza bongo Maman Nicole Moisanza o asala kabino émission tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pour na changement de mentalité eza vraiment pour permettre biso to avancer na kati ya mentalité ya malamu to progresser. Alors na banana ko pesa ba merci mingi na bandeko nyonso oyo boza ko s'abonner na compte na ngai na ba oyo ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi. Nzamba pambola bino, merci beaucoup na volonté na bino, vraiment c'est gentil et merci mingi pe na bandeko mingi oyo bokomelaka ngai ba remarque na bino ba constant ba conseil na bino ba soutien nzamba pambola ebele toza wana mpona kosukana mpona implice na ndenge ya malamu. Alors Maman Moisanza na ye lisusu lelo mpona kobakisa implice parce que tokoka te tozalaka toujours na besoin nango par rapport ya ndenge bana bazwi ba vacances et namonaki video moko ndeko moko atindela ye ngai sur Facebook antuka namekaki kolanda yango ndeko moko azali kolobela mpe nsima vacances bato basala badéplacement et puis kosola mpe na bandeko mosusu bavoyageaka partout mosusu ake hotel te mais ake kofanda na ndako ya bato to ya camarade na ye to ya cousine to ya ndeko na ye. Alors nalingi quand même nebakisa implice sur badéplacement ya na moment ya vacances parce que bana bazwi vacances toza na mois de juillet et nayebi te bakote mosusu soki bazwi nanu te mais nalingi na parler sur moi point oyo sur sujet oyo ya vacances ya bandeko oyo bayaka na bandako ya bato na moment ya vacances et puis na bandeko oyo mpe bayambaka bandeko bautaka mosika. Omoni bandeko na ngai eza na ebele lelo ya bandeko mosusu mingi bayebi importance ya kiabite te misusu mpe bayebi importance ya akei misusu omona boye ndenge ndeko moko asalaki point abi omona bato misusu oye na ndako na ye misusu ntango yo oyambaka ye ofutisaka ye eloko te ntango yo oyambaka ye opesaka ye misusu akei chaleureux misusu ndeko azalaka te ke no misusu batiki ye na gare bazelisi ye bon ça peut arriver dans sa point de vue nanga ça peut arriver misusu ndeko par exemple wuti Suisse okende peut-être Belgique ok peut-être France alors moto en France misusu azelisi yo mwa moke ofrenie ozwi mo batemps na gare misusu na arrêt bayebisaka okita des fois misusu peut-être moto bosololaki na ye asatandaki taka okozwa misusu programme moko eye brisque toza bato toza banoir toza misusu bato ya ekolo moko tolobaka monoko moko tokose comprendre na biso e mpona bandeko misusu mpe misusu mpe azali na ye na occupation moko te ayebiki azozela mopaya mais afandisi mopaya na nini abandi kotinda mopaya zwa biso ozwa train oyo balobaka na mokili ke mokili eza tuna tu ndeko peut-être bandeko basalaka yango misusu mutu ndeko na alobi nazoya kotala yo ole misusu okende kozwa peut-être na gare oyo ezali ya monene parce que eza première fois aya na mboka place ozali ayebi na ye te rendre service wana lobi service wana ekozala peut-être mpe na tour na yo parce que balobaka keno mokili ezalaka tour na tour et mpona bandeko misusu par exemple oyo bakendaka mingi na mboka lokola France Belgique vraiment nga nazoloba sele compréhension na nga eza bandeko mosusu babi bato ya Belgique bato ya France peut-être bazalaka nazo mélanger te mpona mélangeaka te na émission na nga bamisusu bazalaka komona boye vacances mais yo fo opesa nyonso tu yo fo koma kosokipe yo fo sala nyonso tu yo moto oye vacances bon peut-être bato nyonso tu te baza na Belgique baza na France nde basalaka toujours habitude wana mais na bandeko ebele même oyo baza mpona bango mpe baza na France to bango baza mpe na bamboka misusu epai na epai mutu nyonso fo oyeba ke tozalaka mpe na besoin ya bato mais bato mosusu balobaka na bandako ya bato mosusu okei kosukola mona bakoma biso presse yo courant bandeko na biso bato na mangala to comprendre mpe baninga bandeko mosusu na bapays mosusu mai eza vraiment ekutaka bango cher
courant ekutaka bango cher peut-être babisusu yo futaka peut-être facture à courant moins ezali comme peut-être ndeko na ntango azolela boye ezala moto yango moto osukola boye non parce que oui eza vacances toujours passé peut-être na hôtel okofuta ba charge belebele nyonso tu wana mpona kaka msusu na bamai na bacourant nyonso ezali na kati mais ndeko na yo aza kolela bongo msusu azopresse bongo msusu azokobimisa mbangu bongo kosisa te koumela te parce que là système ya façon de baza ko vivre et ça toujours les kambu ya incompréhension et ça toujours les kambu ya ko comprendre quand même situation nini bande ko na yo ba vivaka nango et ça nango te que parce que msusu bazo pimela yo façon de vivre to mai to courant alors pona bande ko msusu pe o ba yaka na banda kwa bato et ça bato msusu baza na ba comportement mabe ndeko nanga oye na ndako ya mutu nde tozomona bandeko mosusu ntango bazoloba ngai nde naza boye ayebi te nayaki na ndako na ye na ofilme na ye na ndako nayebi te nakotielela kamera moko akoyeba te mpo na nini motema ya boye peut-être bandeko mosusu lelo misusu lelo à cause ya bakambo ebele ba misusu bamona epesa bango mayele omona we msusu tabengi ke non ma copine cousine nazolinga na ya vacances pa na yo na bana koska ote et puis déjà ko tobongisa ki projet moko boye tozokende nyonso tona pourquoi msusu ndeko azobanga po bato misusu bazalaka première amour mutu alakisi yo mutu soko olongwe musika na pays na yo ba misusu bayaka msusu une semaine voire même 2 semaines ndeko ba yambi yo babosanaka première bolingo wana te okoki jamais kozala msusu oye na ndako moto bite ndako o net par exemple net babiso mama moisanza boyo sala émission boye bato bandeko msusu msusu bayebi yo msusu ayebi te ngana na ndako ne msusu olali na chambre msusu chambre miri bana bazo bakomi msusu bana balongoli kaleso masuba place wana msusu bana basali msusu salite na yebi te ngona bato msusu moni obi o filmer o pona laksa ndenga za ndenge bato msusu bamona ka yeboye nyonso to bandeko na ngai eza bien te boye bango ke non msusu okokende lelo biba msusu ate ngana kendaka na ngana futaka na ngo hotel oui on futa hotel mais hotel wana msusu okobando lia kaka te biloko kaka ya ba hotel te msusu pe okomi kosomba mais soko ze pa ndeko na yo msusu ami na yo msusu connaissance bosali na Facebook ambiance wana ozala toujours bien ba ndeko na nga obokendaka na ba vacances il faut vraiment mentalité ezala soki mutu afungoli le compte ya ndako na ye mutu ayambi ozala sympa koya na ndako ya mutu te na double G koya na ndako ya mutu te msusu pe na esprit mabe po lobi ke mutu ne na côté na ndako ba misusu mutu aye na ndako ya copine na ye vacances bakomi kokushe na mobala copine na ye mobali pe msusu ndenge eza wana amoni ke camarade na ye ayememi na mwasi na ye na bana msusu baza na ndako amone babi ba passer vacances ya les deux familles omona mosusu akomi kobima na mwasi ya mosusu wana eza malamu te lelo ba vacances oyo et causer le loba coup et pas bateau belé ngamo même ngamo personnellement pe nazoloba à cause ko yamba pe mutu na vacances au poste au mi possible fana muninga à rendre msu ta rendre mauvais service mais talo lui peut-être bateau mokili biso tolobaka bato mangala ba congolais ba voisins ba ngolais ba ndeko ba comprendre langue nazoloba bande kona ngai na mokili ko mutu soki ayambi yo alakisi yo gentillesse apesi yo accueil. Il ne faut pas qu'on néglige bonté ya mutu wana to amour ya mutu wana tala lelo ba vacances yango ba été misusu msusu okomando na Suisse te misusu oza soki na mboka nini obi te na yebi Paris te misusu na yebi Belgique te misusu po mutu ozala na Belgique obina na koma Suisse te bana na rumeli na poto na fe na poto bato pe lelo bakoma na bango kobanga ba problème nyonso to mpona babiloko nazolobela bato ebele omona boye yo oyaki vacances na ndako ya moto makambo nyonso eleki na ndako ya moto amemi yango libanda misusu mpe ndenge eza wana nde tozoba kaka okei misusu epa yo moto ya mosika ondimi mpe mpe okomeli mpe moto na Facebook ah oui je suis là ah oui telle date oui je serai là nga na kokei vacances après mais après sikoyo moto asombi billet na ye akomi sikoyo kobenga yo bamisuku bazongisa bato mboka na bango moto alali ntina gare asatandaki ke non akanisa ke ami na ye voire même to cousine na ye voire même misusu pe proche moko boye ka basali connaissance à Facebook okoya kozwa moninga alali na gare pasi mizela azongi na mboka na ye la famille bandeko na ngai il faut ko changer mentalité mutu azaka na besoin ya mutu et puis ba oyo bobebisaki ba place bokendaki ba vacances
peut-être place on bayamba ki yo liboso bako yamba ka lisusu te po bato biso bomona na lobaka ba biso n'attendait toujours ba Facebook wana ngana yamba ndeko moko moi to saka connaissance na Facebook to fani pata des semaines lokola yaya na leki mais mususu po mona e gentillesse na Facebook azo sexa yo mais tango ekomi ko andimi alobi yo te oya na ndako na oyebi ndenga vivaka te emisi ba biso basalaka na Facebook ba vantar o mona kaka bomo yebi nya ala na vie be emisi zo filmer lo ndako wana okasa ndako ngo eza ya ye emisi ezaka nango pe ya yete okoya ko simba butu oyo ko regretter bi po ba biso baza a ke vacances awa tellement baby saki abeba na kana mutu place akendaka vacances a changer na vie ndeko nanga soki nzamba tiyo emsu na liboso copine wana bomesana bosekaka botalanaka na bana bokendaka ba vacances na bana il faut boyeba toujours kobatela na vie balobaka on ne sait jamais andeko nanga message on azali ko na passer yango pona bato bakendaka ba vacances et pas ya bato ngala koloba te ate bokendaka bozoka ba hôtel non to ça ba africain ngamo ko peni na za boye oui possibilité ko za pena boza hôtel na ko koma pe M6 na za na Paris boye ate hôtel moko boye e koma M6 pe boye mama na ngamo M6 bengi ngabi mais moi isanza mais oza mama Christine Maëlys bengi mais moi isanza oza ngana za pembenya M6 hôtel ozuite OK ma Christine ba itonge na zoya M6 na ke Italie boye mama ani hôtel boye moi isanza oza ngana fandika na hôtel na za pembenya nga na zu na changer mama ko ite na komi maman ko lale pa maman ani watela M6 na lobi te ndenge eza boye na soki na okenda nga M6 Angola donc au moins mon vieux ya legend de Martini l'homme de l'ombre moi sanza kuna ndenge eza na ngala ba mère bazaka koto ndako kitoko tout ça pour baloba tozoloba toujours que non na vie mutu azaka na besoin ya mutu bande kuna nga oboketaka ba vacances bo changer ba comportement ba obozana ba comportement mabe so pe oye na ndako ya moto yeba ko respecter d'abord na mutu wana ya bio quel que soit ndako wana kokuta yango bandeko il faut kozala gentil bato musu lelo bazana motema mabe lokola koluka ba pesi esemul ba yambi bien ba melise mai ya lobi te onga na filma ki ndako na ye na lakisa ki na filme ndako na bomba ba mona ye boye ye mo isanza boye siko na biso nyo sto koma ko banga o mona biso zala mutu na Facebook boazo komela mama fata na Suisse na lukaka ju musu na rêver mboka wana na mutu azana na intention ma kosalo mabete telima ba misusu oyo ba kotisa ngo déjà bazala na ngo bandeko na ngai tala ebele na poto wako kozanga M6 connaissance ami proche to M6 ata boye balala na bagarre M6 yo oza connaissance moko na Facebook yeba ko ba komi batela yeba pe ko batela soki ndeko wana za no gentil mais ba gentil monsieur pesa ya parce na moko ya ba vacances ba monsieur yo pesa nga raison ba monsieur olala na bagarre oya okuta na mutu moko asombisi yo billet ke na koya ko zwa yo oyepe boye osugi na nzela mais comme pe boye mutu ngo pa kangi téléphone pourquoi parce que okutanaki na faux gentillesse na malhonnête mais bato ba honnête bazana bango ebele parmi bango biso tout wana kati na papa na ngai motema na ngai le grand caméraman papa Camille ye honnête ngape honnête pona koloba ke non malgré ça boza pe ebele ba bisusu oyo boza bongo o bobi ko respecter ba relation bobi ko batela pe ba relation boyi yebi pe ko accueillir. Alors, ils ont vraiment conseil pour nous couper ça parce que ma vacances ezoya et bandi et ba oyo plus balinga ko kini pas batuté ba kendara na hôtel pour na ba passer ba vacances au malamu pour profiter ba oyo pe boza pe na ba connaissance na bino oyo pe musu omoni pe musu azo inviter yo tianyo sino maboko nzambe avant so ba bien na yo otike na nzamba zo tala motema mutu ye mutayibi motema mutu ako protéger yo ako lakisa ke non emso mona mutu wana akosa ki okasi miso toucher son papier polo possible mutu ye moko mona boyo obenga bi ndenge za boye kutu programme na ngesali bo osompe billet te bien sûr parce que tiki programme nyo na maboko ya nzambe donc bato malamu bazali donc omona Londres te omona kuna to na papa Ricky Nemiala donc emso papa Ricky Nemiala pa ye bo azozela yo muto baki ke non okoya Londres mbala moko au changer ni position et le moment bandeko ebele bokendaka na ba vacances pas bateau ba misu bazana ba sale caractère bobongisa s'il vous plaît et puis mboka na mboka ça ndenge mon côté ce que misu ndeko azo wele la charge boye comprendre ye ce que monique to okokate okokina yo pe ko futa hôtel ozano à l'aise na muto na bozo mona na bino na journée na poko ke kola na hôtel na problème ezate
alors tokutani prochainement. Et puis merci mingi d'abord na maman na papa bande konyo so bozo soutenir na bosanité donc maman arrête monter ma papa qui mama vinga ba kolo résidence libanga talo na Kinshasa donc kala mingi te donc tozokuta na grand événement donc ya kitoko na été oyo pona bino et merci beaucoup lisusu na maman na biso patience motema papa na biso Alphonse Masakuba merci beaucoup na soutien na bino na kati ya émission oyo et puis na bosani bongo te notre coiffeuse liboko ya Nzambe maman Francine de Londres o azosala biso perruque na si prochainement bomona na rolata maman Francine na été azosala biso perruque ya suki oyo bomona maman Moisanza eza même na noir donc ba misusu naza nango bokoki pe kobenga eza nango sur place boye kozwa perruque na bino donc maman Francine de Londres donc eza mapambola yo misala ekende toujours liboso et puis na bosani bongo te agopo de limera Nzambe ye pe kota babilili donc vraiment misala kitoko et na bosani bongo te DJ Daddy forme nazomona kaka tous les week-ends ozobeta donc continuer toujours dans musala na yo donc DJ Daddy formé aza cool abeta la musique na ye malamu selon ndenge mukolo feti alingi et na bosani bongo te notre caméraman lisusu o pas osala ba photo kitoko Patrick Bosso donc en direct na Genève donc musala malamu toujours et na bosani bongo te na kati ya Switzerland na pesa vraiment ba félicitations ba bravo donc et ça vraiment et ça a un plaisir maman Nadine Nadia maman Senga na Switzerland a montré donc assis atangisi mwana kolisi mwana na ye plamedi mwana zui vraiment bac vraiment mwana vraiment dans le na ça va sexy ko na bit a chicoté bana mindele donc aniati bango na 100% donc Amélie bravo ma chérie donc il faut continuer pour se payer sur ma maman et nzamba pambola yo continuer encore et na ba comme na suka na bambote na nga na Kinshasa na Charlie Baka et na bosani bongo te papa na biso Peginjo la maison Mark na Kinshasa babote na yo et na bosani bongo te famille Kataka na Kinshasa na Paris lisusu kuna famille tout moi mère anto babote na bino et na bosani bongo te ba ami na nga na Facebook ba papa ba maman o bolinga maman Moisanza o soutien maman Moisanza nzamba pambola bino na ba soutien na bino na ba partage na bino vous épelé donc tukutani prochainement bye. Maman Nicole Yefa, moi il fait ça, émission TikTok.